pasi pe mawa, mokili mawa te, mokili pasi, mokili kolelisa, mokili makambo bandeko nanga, mokili ezosala pasi mingi na motema. Koya kolala kolamuka na ba dossier ya sika, koya kolala kolamuka na makambo ya sika, koya kolala kolamuka na ya kolelisa, koya kolala kolamuka na ba dossier, ba situation, ba circonstance na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba union so yasika. Kande to yebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki eza mbala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona ka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malama ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel a obando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr kolanda biso pe eza devoir na bino la famille tango bozo landa ka bongo boko sana te ko aimer vidéo ko like pe ko partager et ko sala malamu. Voilà. Lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa concernant surtout oyo azalaki servante de Dieu, maman Nabiso Marie Misamu. Bandeko nanga ke pasa, qu'est-ce qui se passe? Déjà mituna ekozala ebele, bato ebele ba ngabaye ba nini e komeli maman Nabiso Marie Misamu bisika bakundaki ye bandeko nanga. En tout cas ezo sala pasi ya makasi. Ezo sala pasi ya kolelisa, ezo sala pasi na motema. Kande to yebi biso nyonso. Maman Nabiso Marie Misamu akufaki, si je ne m'abuse pas, ezalaki en 2016. Donc na ndenge tozo kende bongo na janvier 2026 akokokisa 10 ans depuis disparition na ye, depuis que akufa. Alors, ebele abatuti lelo ezalaka toujours pota ya makasi, surtout mwana na ye Ruth Misamu kande boyebi autaki kutuko bota, bino moko boyebi soki mwana boti azalaka toujours na besoin mama azalawana, même malheureusement pour elle, mama azalaki te. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille quand des baïb sakabiso batte la santé, ce qui oko batte la santé na yote motu moko te akotika la ko batte la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que moto, surtout ya encore koyebaka ndenge nini ya kobate la santé. Bandeko nanga gavker ayeli biso ba solution ya malamu, gavker ayeli biso ba solution ya kitoko concernant surtout ya encore makambo mabota. Pona bandeko na biso mosusu oyo bazotungisama mingi na oyo etali makambo mabota tosengi na bino bobengaka gavker na lombangu kuna ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ezali.
solution ba femme porteuse eza nango kaka na Gave Cœur mpona bandeko mosusu oyo peut-être docteur ayebisaki yo ke oza na capacité te ya kokumba 9 mois to bomekameka na mobali eosimbaka te. Option ya ba femme porteuse na Gave Cœur ezali na ndenge moko ya malamu. Voilà, tokota penza na mozindo ya dossier na biso, tokota penza na mozindo ya makambo na biso ya lelo kande tobeta lisolo awa ya makambo ya mama na biso Marie Misamu. Mama Marie Misamu toyebi biso nyonso abandaki koyemba, abando yembela Nzambe, mais je m'excuse eye kosala que tango ayaki kokufa akufaki c'était au mois de janvier 2016 nde atikaki biso. Kokufa na ye ezalaki kokufa moko ya presque donc ya mbangu ayaki kokufa nde eyaki kosala ke bakendaki kokunda ye na kokunda bandeko na nga kande boyebi na kotiela mpino quelques vidéos na place bakundaki ye basalelaki ye bakidar batiaki yango na bisika bakundaki ye basalaki pe stati ya ye moko mama na biso Marie Misamu. En tout cas place bakundaki ye ebandi omona na penza kitoko, mais malheureusement na Congo na biso kande boyebi kimoyibi ekomi na niveau moko très élevé. Toyaki kolala kolamuka ka boye ba bikida wana eza te stati oyo basalela mama Marie Misamu eza lisusu te bisika bakunda ye. En tout cas ezosala pasi ya makasi mwana na ye na kombo ya Rite Misamu aye kolela, aye kosenga message, a lancer message penza na gouvernement na biso. Toyebi biso nyonso Congo kimoyibi ekomi na niveau moko insupportable, ekomi na niveau moko tokoti ko maîtriser lisusu kimoyibi ya Congo te. En tout cas sans plus tarder natiela bino nano quelques images. Lena Necropole otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamu bayibi mozole mutu wana batiai na cimetière kitambala ya Marie Misamu botala bayibi bayibi Lena Necropole otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamu bayibi mozole mutu wana batiai na cimetière kitambala ya Marie Misamu botala bayibi bayibi Lena Necropole otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamu bayibi mozole mutu wana batiai na cimetière kitambala ya Marie Misamu botala bayibi bayibi Lena Necropole otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamu bayibi mozole mutu wana batiai na cimetière kitambala ya Marie Misamu botala bayibi bayibi Lena Necropole otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamu bayibi mozole mutu wana batiai na cimetière kitambala ya Marie Misamu botala bayibi bayibi Voilà, nabandi ebela bato toti kolanda, ebela bato toti koyoka bandeko na nga kande na lobaka toujours et encore nyonso na poasa bandeko na nga nyonso na poasa boti kolanda video awa
eza kutu ata te kino makambo o mama Ines nde moto ayaki na dossier oyo te. Makambo ezotambola deja, makambo ezokendaka deja sur les réseaux sociaux, la famille ezosalaka pasi mingi na motema. Rite Misamo de son côté aye kolela na gouvernement na biso alobi en tout cas batalela biso dossier oyo kande na lobaki na ebandeli. Leur projet était que na 2026 awa bakende komeka kobongisa lisusu batia mwa biloko ya sika na place bakunda mama Marie Misamo. La famille Kimoyibi na Congo na biso ekomi na niveau moko insupportable. Il faut toloba. Kimoyibi na Congo na biso bandeko nanga ekomi na degré moko ya somo. Ekomi na degré moko bandeko nanga ya kosala pasi mingi na motema. Ekomi na degré moko bandeko nanga babilo mosusu il faut tolobaka parce que soki tokoloba te moto koya koloba awa azate pe akotikala kozala te. Ezosala pasi lelo lobi tokomi kaka tokolala tolamuki mutuki ngandi babomaki ye, mutuki ngandi akufaki, mutuki ngandi salaki boye. Mais gouvernement na biso na ba dossier wana nyonso baolandela ngo te. Combien ya bato oyo toomona baoboma bango matin midi soir. Biso moko toza ba témoin makambo toomona na ba réseaux sociaux lelo tokomi kaka kolamuka bokomona kaka keno babandi bakotelaki famille Kingandi babomaki mwana Kingandi. Mais justice aza na temps ata moke te ya kolandela ba dossier wana te. Justice aza na temps wana te bato bazoboma baninga ya koloba eza te. Soki toke na nécropole wana eza place ba policier ya kosakana te bazalaka. Surveillance ya makasi ezalaka. Soki ebele ya bato ya mbongo bakodinaka bango kuna bayebi ke eza na bato bagarde baza kuna bakengelaka bisika wana. Mais tokoya kolala lelo tolamuki biloko ekomi kobunga kuna oyo kutu eza eloko moko ezalaki remarquable. Sikoyo ke dire ya babilo mosusu oyo eza remarquable te na ba famille mosusu. Ya mosusu omona bato mosusu bakunda bandeko na bango na mwa cercle ya kitoko mwa veste bien. Peut-être na butu wana basi balongola biloko nyonso kise ekomi kosala pasi. Kimoyibi oyo eza na Congo na biso ekomi kosala pasi pe mawa ekomi kosala pe mokili mawa te la famille na ndenge moko ya somo. Babilo mosusu ifo tolobaka tokoki kovanda ka kimia te, tokoki kobeta ka karate. Makambo mosusu ezalaka toujours bien toye tolobi toye kosenga na leta ya mboka na biso alandela situation oyo parce que toboyi lelo tolobi ezala te ke non population ekomi kozwa makambo na mabuku na bango toboyi ekozala bien leta na biso alandela penza situation oyo pour que mabe ekoma te. Yango wana voilà yango ya mukeka na lingaki na partager na bino. En tout cas courage na Rite Misamo. Nous prions seulement que Nzambe alola asala grâce balandela dossier oyo bakanga bami ibi o bakende koyiba bakidar wana bakanga bango ekozala penza malamu mingi. Sombaka kimia Nzambe oyo apesaka yo kimia chaque jour a continuer kopesa yo kimia na ndenge pe na système moko ya kitoko. Tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.